Maman Mwilu azali océan. Tanga ye ko chamai na nzete oyo papa simaki monkianga ni alonaka na mabele. Lelo nzete wana eboti bambuma kitoko epanzani na mokili mobimba. Mama oye, oye oye mama. Moi aussi j'ai appris parce qu'on apprend tous les jours tant que tu papa Lobaki. Oya yebili kambaki toko Alexis Moninga. Il y a 2 semaines na teyaki na kati ndaka nzambe na Saint-Ouen likambo ya kolia. Ba mama to pesa ka batu biloko kolia mama Mwilu pa na ye et elle a ke loko pamba. Ana yoke pa collègue na nga bimisi likambo moko etike nga ya lobi mama Mwilu bato babandaki kobeta ye apie bango nanu biloko balie mpo bazwa makasi ya kobeta ye ngana tokosala yango jamais. C'est avril oye, le 27 avril oye, Kana oye, otumboli papa, otumboli mama. Papa kana kondima na yo ke biso to ana nzambe na biso nde to lobi o nyoso tuto ko senga akopesa biso po eza ane ya promesse to yo kani ya ba mama ko longola motema mabe kati na biso efutaka te ezo déranger tala yo mama za motema mabe o balisi mwana ko motema mabe na libala mabe nyo ko mususu weke o mama yaka a mwana na motema mabe kutalinga bakitalinga o sepela so tika yango ya ba mama ka bala mo na karnaval. Mbote na o mama. Mbote mama journaliste. Nayebisa biso kombo na ezali nani pe musani okosaka kati na lingomba tata Simoki Mbangu. Kombo na ngai mama Lunda Jo Marie. Naza diaconesse na paroisse ya Sainte pe naza mama présidente ya Afiki Saint-Ouen. Oui mama to moni lelo eza mercredi solution de babenga ngo. Kasi to moni ba mama na uniforme. Pona ni bolati ba uniforme pourtant tolata ba uniforme ba mercredi te. Uniforme to lati yango po te monaki sanzo ya avril o to koti eza sanza monene pona biso. O to kokumisa mama Mwilu na mosala monene ya salaki nenga simbaki lingomba. Yango na to bandaki yango depuis le 2 avril. To lobi mois nyonso ya avril to lata uniforme ti to ko negosusa le 27 avril po to monisa monene na ye to sepelisa ye pamba te ye asimbaki nde lingomba. Go sepelisa ye mama Mwilu aza nani? Mama Mwilu azalaki mwasi ya papa Simoki Mbangu. Papa Simoki Mbangu tango yazo kutana na nkolo Yesu mama Mwilu abandaki koyoka. Yango atunaki yo solaka na nani yabi kolo Yesu azo kopesaka musala me na osala ngote. Mama nda alobaki na papa Simoki Mbangu ndima musala na kopesa o maboko. Ndi wana ndimaki musala apesi maboko tango nyonso papa Simoki Mbangu akangamaki trata na ye na prison na Lubumbashi nde mama Mwilu nde atikalaki na lingomba nde lelo soko biso ba mama totelemi mpe na miso ya bato grâce ya mama Mwilu. Mama na mabota oye. Oye. Mama Mwilu oye. Oye. Mama Mwilu Oye, oye. oye, oye, soutien de l'église femme internationale. Merci maman journaliste.
Maman Pasteur Daniel. Les lots tolati uniforme, tolati à banda, to banda qui mois d'avril. Pour te conduire, to koti na sanza ya maman Mwilo, maman ya Mabota. Les lots sali carnaval, et allez musika auto qui ne sepisa, quoi annoncer que fête et comme peine. Donc pour na quoi annoncer na mokili mobimba, tozo ko kende ko kumisa maman na biso. Pour nani bo kumisa. Maman tozo kumisa maman Mwilo pour azali maman Mabota. Maman Mwilo ye azali océan. Papa Simon Kimbangu ye azali nzete. Ayaki ko lona nzete na mabele. Maman Mwilo aye
koarrose nzete oyo papa Simoki Mbangu Kiangani alonaka po ye azali fondateur mama Mwilu azali océan tanga ye kotia mai na nzete oyo papa Simoki Mbangu Kiangani alonaka na mabele lelo nzete wana eboti bambuma kitoko epanzani na mokili mobimba elelo tokomi na valeur po yende mota telemisi nzete wana eboti bambuma ebisisa eke donc azali mama ya lokumu donc ndenge toza awa toye kokumisa mama na biso po azali océan etina mokola lelo azo continuer ko arroser biso yango lelo biso ba mama tobimisi mito na se ya mai grâce na mama Mwilu Merci maman Osepeli. Mama Mwilu
Mbote maman. Mbote maman Fifi. Maman, comment vous se présenter? Toyeba, ce que vous avez na kata ngoma papa Simokimbango. Ngai nazali maman Julie Matondo, nazali maman diaconesse, nazala paroisse à Montreuil, nazala maman présidente ya paroisse à Montreuil. Maman totalaki mois d'avril, pambate bamokili bafetaka na mois de mars, oka journée de la femme. Biso sikoyo maman kimbangiste, mwana biso ezali mois d'avril, yango wana boye tosalaki sensibilisation na ba paroisse na biso. Toyebisi ba mama sans nyonso oyo photos na ba uniforme pona kolakisa pe na kotombola lokumu ya mama Mwilu kopesa vraiment image ya malamu kati na mokili pambate mama Mwilu mutu atelemisaki ngomba oyo mama Mwilu mutu amonaki pasi na tina lelo biso tomona na bato na miso ya bato pe ngomba na biso etambola mokili mobimba yango biso ana Ile-de-France ezalaki décision na biso mois d'avril mobimba oyo tozolata kaka teni na biso ya mama Mwilu na moi lelo kafu meza somo ezali biso pe na Montreuil tozali likolo tobongisi nyonso et surtout na mabondeli sanza mobimba oyo tozolelaka pa mama Mwilu na ntina ete mai oyo tozangi akoka kobongisela biso pamba yazali mama ya mabota mama ya solution mpona bamama oyo bazaka ya kovanda tala bamama nde batondi eske nde batondi boye bakozala kaka boye to bakokende un jour tokozala kaka boye tosi totelemi ndenge kaka tolobi totelemi tokozonga lisusu nsima te pamba te soki otumboli bamama otumboli papa otumboli papa otumboli mpe bamama yango na bamama totelemi tokozonga lisusu nsima te mama mama Mwilu oye mama ya mabota oye mama oyo asimbaki mosala oyo oye. Merci maman de ton développement. Mbote maman journaliste. Yebisa biso nanu mama comment on avait zanani musala nino salaka na kati ya ngomba. Ngai kombo na mama Ayamba Kalayensi Marisa. Nazali maman diagonesse na paroisse Blanc-Minil, présidente Yafki Paris Blanc-Minil. Ya solo maman lelo tolati uniforme maman journaliste tolati uniforme ya maman Mwilu pour to komi près ya date ya le 27 avril date oyo maman Mwilu akabolaki nzoto na molimo yango wana tina sensibilisation ya le 27 avril biso ba mama tozo ko bongama pona to mata eliseleni pe tozo ko kumisa maman Mwilu na elonga tozo kumisa maman Mwilu pona nini tozo kumisa ye parce que azali mwasi oyo extraordinaire. Moi si moko ya lokumu oya valoriser biso ba mama pour lelo oyo biso ba mama tozo valeur pour biso ba mama tozaki na biso na valeur te pour na mama Eve na considérer biso te mais maman Mwilu aye atomboli biso ba mama na tina nini maman Mwilu andimaki kopesa tata mokonzi ya bule tata molimo sans papa Simokimbango maboko po ayokaki conversation ya mobali na ye na kolo Yesu tango bazo ko solola atuni mobali na ye ozo ko solola na nani mobali na répondre ye ke nazo ko solola na kolo Yesu azo ko pesa nga musala mais musala yango azo ko pesa ngai nazo ko boya yango kuna ko kokate mama Mungu alobi te simono ndimanga na kopesa yo maboko mama Mwilu andimaki apesa mulonga nini na ye maboko na musala oyo kolo Yesu azalaki kopesa ye
yango wana mama Mwilu asimbaki mosala yango ya lingomba atelemisi lingomba lelo oyo mama Mwilu alongaki akendeki na likambo te suka mago minyo malgré pasi oyo amonaki bamonisaki ye kobetama kocola makofingama mais atikaki likambo wana te akendaki na soupe normalement date le 27 avril ekozala na biso date internationale des journées de la femme pas que femme kimbangiste ya monde po biso moto moni mwana wana oyo kozwa trophée na Belgique likolo ya mama Mwilu ona histoire ya mama Mwilu pe na Belgique kuna biso moto moni avenir ko pesa kombo ya mama Mwilu kuna tina alongaki yango biso oyo tozokolanda batambi ya mama Mwilu esengeli tokumisa mama Mwilu yango moni biso lelo oyo tolati ba uniforme ya mama Mwilu kuna tina elonga ya mama Mwilu lokola ya longaki yango esengeli tokumisa ye une femme de valeur lelo biso ba mama tokomi babasi ba valeur ba kopesa biso respect tokomi pe considérer na société ba ministre tozomona ba mama kuna na mboka na biso RDC mama za ministre ba mama tokomi na valeur partout tozoko sala eza lisusu te ke na ndenge o mwasi atongaka te o mwasi biso basi lelo oyo tozwi valeur tokomi kosala tout au moins mobali akosala biso pe tozoko sala tout ça c'est grâce à mama Mwilu mama ya mabota femme internationale to bomba pe to salela ya monde to yela ka awa so to seki to se détendre ba mindele musoma la banda tongo tipo kwa seka kutu te azaye mona nda mais kala biso possibilité ba pesi biso to ye to kutani na ko seka wana so to tiesu su bolingo to koti si mi pe ko to sa nini to sala to zo ko kango déjà aussi si na komba tata mwana pe tata molimo santo amen amen. Merci ba ndeko balandi ba papa Simon Kimbangu biso mo to lundi na mokola lelo ya le 23 avril 2025 to lundi maïman somaleki na esengo nyonso ba mama ba sepelisi mama Mwilu le 27 avril nde ekozala ya koyinda na kati na nkamba elu selemi ya sika ba mama to ya ebele na kimvuka esuka kaka te me biso nyonso to mona ni lelo ba mama bisika to telema pona lokumu ya mama Mwilu. Mama Mwilu azali mama ya mabota le 8 octobre 1965 nde afiki ezalaki créé par papa Fumalongo pona kokanisa pasi oyo mama na ye amonaki yangwana mama nyonso kimbangiste ozali na kati ya afiki to telema to yakana kimvuka tous les mercredis ndenge pesa mela biso ezalaki wabino mama Fifi botika malamu nde tomonani na balasima. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.